Tant on n'est pas tata, place n'a dit qu'on cli au bec ça biné là. Crini. Faites ça banasi. N'a dit qu'on bango. Na combat blaze lelo. Eh blaze lelo asali si feti ya bengi si nasi basi bae. Bexi ay ko zwa cli wana komisa ngo ndenga komisa kyango. Nga bexi na kendaki na feti ya banasi. Eh bana ki bayebi. Alors cli ibandaki awa. Inga de mukolo nango. Bexi azani mutu abosa ando lebe. Azape mutu alingi ambiance. Ndé na comprendre ay. Mais na matière ya cli, ou na cli, ana force wana. Bon yo mongo pas fait banasi. Cli ni ko etikali. Wana fait na cli na ngai. Biso to bima ba pire petit gentamisi to pesa ke ba cli. Ba biso ba equalizer, ba equalizer quand pas fallait. Ba roi David ouais. Bisonji bipoeke là, on appelle ça gentamisi de la patrie hein. Ba biso mais ça pour vérité soit comme meilleure vérité. Ngai na ba cli na pesaka na bandaki. Eh bisonji bipoeke la bunda yo. Ayo yo kelele mama. Ayo yo. Kelele mama. Jacques Tango. Bisonji bipoeke la bunda yo. Ayo yo de la patria. Tellement nagi musika mo mta lobela ngeza tinga mo pona lobata ke no pema. Ye tudie tegele digila mama motema. Ah tatwani ya mamwani ya Klioyo. Zantamsina go zango mtakoma kuboka mo pauvre cellulaire ke dona me poser. Ba obe ba boya ka okotani mato mo boito boka dikli ya ko créer. Awazana ngoti. C&C Service Fret. Pour envoyer vos colis à Kinshasa, Matadi a un prix défiant toute concurrence. Une seule agence maritime, C&C Service Fret. En France, 23 rue Anatole France, 94 400 Vitry-sur-Seine. Référence SK Exotique. À Kinshasa, immeuble Beaumaillé Musique, 2 rue des Avocats, Limété, 1er rue, Funa. Référence en face de l'église du pasteur Wallo. Les départs se font 2 fois par mois par container. Paris-Kinshasa, Paris-Matadi. L'enlèvement se fait à votre domicile en France. C&C Service Fret. Au Tietembe, au Moniango. Nini lisusu Toronto City VIP de Maluku yeli susu banaki bana braza pe partout na mokili mobimba. Toronto City VIP de Maluku na 5 minutes ya Grand Fleuve Congo. Ndeko papa, ndeko mama, mwana poto olingi otonga ndako na yo na bisika ya kimia, olingi opema malamu. Toronto City VIP de Maluku ye wana po na bino ezali côté Kamabele à 20 mètres sur 20 na telo moke ya papa wana poto ba diaspora nyonso olingi investir na mboka na yo. Toronto City VIP de Maluku epesa to ezoteka ba espace kitoko. Toza 5 minutes ya mai Atuni, Galalo Bansa Mutema. Yoko koma place aux ndenge nini. Yeah! Tolonga. Kolongwa place Lazare. Diomo na presse. To paso la nzela. Talangai, muninga. Mbongo mukie, menavanika wana. 20 sur 20. Olingi oliambisi, ba fruit, natalo moke, Kimambango welela zwa mabele na yo na Toronto City VIP de Maluku. Tozali pembeni ya zone économique ya Maluku, pe pembeni ya cité Vodacom. Pona ozwa esika na yo na Toronto City VIP de Maluku, eza simple. Benga papa Willy Mafuta na numéro oyo +1 90 57 30 15 40. Toronto City VIP de Maluku. Esika esengeli pona moto nyonso apema na kimia Bana poto, venez voir Toronto City VIP de Maluku et vous allez être voisin de tout ça. Vous allez vivre tout ça.
formidable, c'est tout simplement formidable. Waouh. Qui a dit que Bandoule Kozonga te chez Djonga? Chez Djonga 3, Azongeli, base naye, na Paris, Oyo, Yesika Bozalaki kolia, komelape koyoka ndoule na niveau ya 2 fois te, boye bake, bilenge zongi na Paris na niveau ya kosakana te. Chez Djonga 3, awa, chaque week-end, bilenge zongi ya ndoule, à partir ya le 17 février 2023, ouverture officielle, ya Bandoule, Bokozwa, chaque vendredi, Suzuki Luzubu, 4x4 grands chanteurs de mon pays, à partir de 20h jusqu'à l'aube. Pe samedi, Bokozwa CNN Alligator, Nabaninga tout, awa, Bokosepe la jolie kitoko. À partir de 20h jusqu'à l'aube. Pe dimanche, Sombele Soukabisanga, Bokozwa Nokolias, Emel alias de Mingongo, La Voix qui cloche, et Longona Wenge, Poussana Tovanda, en matinée live, Oyo Ekobanda, à partir de 18h, Tina minuit. Kasi, Tunanga Inini, Kaka ceux qui aimaient la CDC, Mbalamoko Night Club, To boîte et Fungwami, à partir de minuit. Ti ba 5h avec DJ Bobo. Oyo akosepeli Sabino na Bandoule pe na ambiance ya kitoko. Malolo. Oui frère, Babi Djonga. La Congolia. Futur. Hein? Nous te reçons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djonga. Chez Djonga Twanga Nantaba, Ezwami na adresse Oyo, Noisy les Sec, Nassime McDonald, numéro 25, chemin de Grou, 93 130, Ozamo Bimba. Chez Djonga Twanga Nantaba, Yangonde Zali mo boko ya ambiance, na kati ya Paris, pe na France mo Bimba. Bana Guine, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, Cité FM Moko, Afrique Info, avec Frank Stemai, Yandankala, Twende. X-Bass, Marandura, Frank Stemai. Excellent week-end à vous tous, excellent fidèle internaute. Merci pour la confiance et la fidélité qui vous accordez bien sûr à nos programmes. Très heureux de vous savoir nombreux et merci également à tous les amis de Frank Stemai et Papi à travers le monde. Merci pour vos soutiens. Nous sommes très contents et merci également à notre sponsor, Monsieur Fabrice Guitanvou, Parking Yabadjogo, Lekia Clary Guitanvou. Et voilà, Papa Nafali Guitanvou. Et puis voilà, Mouninga, il y a voilà, Bandego Belé au bassin d'Afrique du Sud. Clin spécial à vous tous. Et puis ici à Kinshasa, nous pensons à notre partenaire, l'espace Parc de Prince, sur l'avenue Chikapa numéro 26C, là où il était bien sûr la Zamba Playa, l'ancien siège de répétition de Weranson. Il y a aujourd'hui un immeuble. Là, nous avons bien sûr une boîte de nuit, des luxe, puis un restaurant 5 étoiles et pourquoi pas aussi les chambres d'hôtel qui nous accompagnent tous, surtout pendant notre séjour ici à Kinshasa. À Paris, nous avons bien sûr l'agence de fret et de transfert de fonds WFS avec Diesola et Papi Zola à la place Château Rouge sur 31 rue Marcadet Poissonnier. Donc rendez-vous là-bas pour vos services. Merci également au restaurant Djonga 3 aujourd'hui à Noisy-le-Sec sur 25 chemin des Grou 93 bien sûr. Alors chaque vendredi, samedi et dimanche, il y a les productions scéniques avec Suzuki Luzubu et puis CNN Alligator et Emile alias Demingongo. Sur ce plateau, je suis bien sûr avec un artiste. C'est l'émission Face à Franck qui va recevoir pour vous voilà, un artiste qui a fait aussi, bien sûr, qui a passé beaucoup de temps bien sûr dans les orchestres tels que chez Lo à Congo, Yado, la PCM depuis Paris, et puis Adolphe Dominguez de Yatata, bien sûr, Wenge Tonia, et puis beaucoup des orchestres aussi, il a participé, mais aujourd'hui, il vit bien sûr aux États-Unis d'Amérique, il s'appelle Tchétché Lamborghini. Je pense que beaucoup de nos frères se souviennent bien sûr de cet artiste, mais aussi il a donné alors des cris à l'animateur Belé, un peu comme ça, parce qu'ils ont eu Kinshasa pour lancer Marambonaye et lancer l'activité côté musical et que ça la peine de le bien. Alors Tchétché Lamborghini, bonjour. Bonjour Stéphane. Alors bienvenue hein, et ça merci, bien. Merci. Des States. Et qui est bien en Hollande Zambé. Vous en avez fini Moi, il y en a Ohio, Cincinnati. Ok.
naaki na Chicago mboka ya Chico Samu mboka ya Cheleme Spectre ya Sankoyo ya Fabrice Malombi Japon mais na chanzaki ville par rapport à ya mboka mondenge ya là-bas bon na minute on a wayo mboka ya Philippe na Molanza mekele bien alors mboka ba États-Unis mboka ba GI Gary Wele GI ba grand prêtre ba belé na ba Dallas on a ba belé ba na Rabiso et puis en tout cas merci na bango c'est que ba Talabiso et puis ba États-Unis ba belé ba na Rabiso na ba Dallas na ba Poluka Kalunga donc Poluka wana kati obakenga Teams Timothée yaza rappeur pe côté kuna OK donc makambo ça bien tout dans l'Angola Nzambe très bien bande aux États-Unis d'Amérique. Merci beaucoup et puis je pense comme ça au grand prêtre J.R. Kuba, grand prêtre de plaisir, ça merci beaucoup pour le soutien. Bande tout bande Rabiso en tout cas boa belé les États-Unis dans bozana motema. Alors Tchétché, ngai en principe quand on a préparé mission na yo, je pensais à beaucoup de choses. Au travailler mingi pour la musique à Congo. Au bondi mingi pour pelelo mukile découvrir au Yozali. Mais Nzambe ana banzela na yesali ki États-Unis loya et puis ozonga la biso ta que résident américain et puis marambo kende zo kende boy. Aux animateurs, natangi parcours au moins que na bossa na mususu yo rappeler biso. Ngapna na artiste complet pour na beta rapé mbonda, sa animation, na sa rabicha. Mais comme on a bandé là au bat bayebi et ya animation. Alors émission o ngai po na ngai ezala mingi pour na sola. Makamba solo kuna loba vérité par rapport que vérité ya malembe yango bato belé balinga ba mema makambo trop ya lokuta na média alors bino bozana pour na ko informer bato makamba solo quoi donc yango ngapina na yaki pour na chapna ba points ya vérité ba mona dete ya mukolo makambo ndeyo okobomba vérité na suka suka ebima ya mutu ya yango wana Tchétché sikoyo animateur dobike Yuza mona commune anakin. Ngai na matete kisensu. Kuna ba animateur ba rapina te kuna ba chanteur. Ya juna mbafanda wa kozabilo kokuna tuna batu ba bisayo. Juna mbaf. Alors wa kitambo ya tikambo ana bande kokuna. Na quartier régie. Ana bande kokuna. Donc ngapna na double commune matete kisensu. Kuna ba chanteur. Kuna ba makambo mona ba sportif. Ezaki babisi topesa mopepe mais oyeba te. Animation ngiringiri ya batala kitambo bakosote. Eza ba milieu moko boye batu bande boye na ba camouflage babimi. Ndeti ba grand potalis ba bande boye ba milieu wana. Ezaki skoni. Tamo boye ndule bebaki. Komaki po obeta na ba orchestre minene poza ba relation mo bope ya minene. Alors babisi yaki to na ba relation bope. Mokoya boye ba mo choba kal po relation pesa ba mbongo alors. Na mona ke ngana na mota lanza mbapesi nando mema makama mbo mbongo boye alors isimba te yango na bomaki na moto réglé pour mais la orchestre ni na kimeki ti ba wenge na zomer d'abord bana do ko ngasoka yo quand même pas do ko moto aki ba Fuji ba Bolotin mutamema ngana parana na Europe de Jules OK donc Julie Zantoko ba Derek Zantoko na pesi ba mbote ba Christoba ki wala donc na pesi ba mbote Christoba manjangu donc tant na pas do ko mo ya okuta ba Bolotin ba laki dia makambo tout bani tango na yewa nitaki animateur nakuta bijana kwa boka pa vina biso nyoka longo nakuta na magic kwa boka linda baka sala lokola babi mais magic kwa boka linda arape pa dakumuda nakuta bango ezala divinité linda passo magic OK bon tellement les gars ba média trop te yango wana nakuta ki bango wana ngana yelo kwa troisième animateur tango na ye dès que na kashi ya juna mbafu na kashi ya somono do ko ngoba gete petio na idéologie na ba clean aki na ngope zaki ye tudie didile mama motema tatwani ya mamwani ya klioyo zantamsina go zango mtakoma kuboka ngo pauvre cellulaire que ton âme repose personnel cellulaire na salaki moi ebele on comprend tant on a longo suwana na ye ngai mona mokena mosala koluka na umeli na koluka na komi moto nzambe kutu apesinga yakabelinga soki moko nakabeli eloko na ndenge botosi balobaka yei matondi matondi ebwakama mpe na BCBG me mutu akenda nango matina
Ok. Donc la réalité belé batu baye baraté. Yango na lobi ke awa na yo sola pembe batu baye ba. Donc malgré aucun saut donc on pas de convoquer et pas Adolphe. Tant on n'est pas tata place na ki ko boka cli au Berksa Binyela. Crini fête banasi. Mais ya tata da été ba image ya to beta bandule na ko tanga raison côté. To beta bandule so permettre ngana tanga. Mais hier azapa mon angilingir. Azana n'est pas Félix Wazé quoi. Yo qui sait sur ma tête. Aucun na yo kuna ba wenge to na tonia. Lienza wapi na Bercy. Liango spezaki jantamsina komi ko vanda na Rigini. OK. Auta ngilingiri. Biso to bima ba pire petit jantamsina to pesa ke ba cri. Ba biso ba Bercy ba equalizer. Ba equalizer quand pas fallu. Ba roi David ouais. Toi qui me belé. Dès que toi qui belé to ndeko pesa ba cri. Bercy da ba utena na janta ba ngilingiri. Alanda ravene ya côté kuna. Toi qui jantamsina ba bikone ki ba popote belé. Ba rambo no peta oyo. Ba na janta ba vina ko kolisi mo ba ibi. Bobali misanga po vérité soit ba meilleure vérité. Ngai na ina ba cli na pesaka na bandagi. Ebi soji bi de la bunda yo ayo yo kelele mama ayo kelele mama Janta Tsango bisoji bi de la bunda yo ayo de la patria na pesi yango. Yo pesa wana yo moko. Wana na pesa ki par rapport que ve atala degré pe makambu avec petit op na meka on attend par rapport. Donc a meka on peut boyer asoli. Akomi ko s'intéresser na ngai. Akomi ko pesa ba plan. Je musuka ndenge ya kafana pesa clean atali ke clean de la pesa que j'attends na betongo cartonné. Alors vers la kinga ba okende longue se ba ya asola ka ndenge ya. Ngana kina clean mo bo feta banasi. Na ndeko baba ngo na komba Blaise Lelo. Blaise Lelo asalisi feti ya bengisi nasi basi baye. Na yoki songo popo debile na bina pina prise mo bono na pe santibio bani en tout cas yokango. Aisi ba mo janta bisonji ana klimo gopo janta pe senga kombo bisonji po bisonji esimbaki. Bisonji za. Ya ma amis. Klimo na pesa kele bosi. De la patria. De la patria. Alobi janta bisonji ana klimo ko yokango. Nzoka ndenge to akiwana to akibani matériel belé ba Bercy pe ba laki ba coaliser po to akibelé. Enta Bercy ay ko zwa kliwana komisango ndenga komisaki yango. Nga Bercy na kendaki na feta banasi. Bana kin ba yebi. Alors kli ibandaki awa. Kinga nde mukolo nango. Yango na lobi pona loba pembe po batu ba comprendre batu ba yeba raté am suki mukolo makambu yoyo ndeni ni muto odonga nango. Tote bana na Bercy. Ya. Bovana na Bercy bandakala. Azayi jara mutu nini, jara animateur nini côté boulot. Bercy azani mutu abosa ndole be. Azape mutalingi ambiance. Ndé na comprendre mais na matière ya cli kuya na cli ana fox wana te. Asa ça crité. Te na oga na cli makasite. Bongo ano pesa chanta nini? Ezali sko nini? Ngingiri. Recevoir ko be la pe climat obo. Ouais. Yo zwango dembe la moti. Opesa ngona makambu na yo. Mais ko créer cli ndé biso to créer so singa na créer cli ya kumba fa testament ndé to bombe bono créer yango. Poza pop nanga. Seri mo bo écoute mo mora de ko yaki pota la ki ndeni ba masa musuba yako na basima na cop ba yebani. Mais ngana bandi kopo okala. Dès que nadi na kondima na lela nzambe yango nzambe afungula penze na maka mususu. Mais na sali ba club belé o ka kiboka mi boka. Donc merci tiro créer crité o yidi. Bon yo mo go pas fait banasi. Cleaning ko etikali. Wana fait na clean ngai. C'est là. Oh, fait banasi pas monstre d'amour. Wazewa ngai. Aye pas faire. Aboka cleaning. Pas faire, c'est là. Abona album hein, pas faire. Ezara photo ya tombo. Yebi magitoko mais la kati mutakoma mikuwa, vous comprenez? Ndenga bien. Ba Bercy bana ba tumo boye. Donc mtaningisa maison mère. Testa pamba. Abora cleaning. Ben improvisation. Yo mo do bana on album fait ça moi down. Lamborghini. Mais vérité so ba balinga ngo te loko eboma mboka na biso yango wana. Nzoka ndema kamba solo ko chango na mesa. Ya lukuta bomba yango. Ngana ko nyorete, ana belle voix. Mais na makambu ko yana cri. Donc cri o yemo ko créer. Et vous reconnaître ta mort. Non reconnaître ta mort. Non reconnaître te so yo edo laksinga yi. O mona des ate. O aya ya tempo. Vandi telanga tempo ya clite. Ya manda ko betele mo ja. Ali ba kumbele so normal.
yango sala ke client bimi bon veut pas moni ke pesimo mu pepe na rep ba chango na album na moni tangu lo beso aka kata fumbu moni ke ngaki donc ba to ba ko sa esu ba clip yango moni pe musique na biso ba animation ko mo lala animation la lia oh mais na biso mamba solo et le ko pe ko ba animateur non na ba kala c'est pour préparer album pour vous en mati le moment tu ba musicien les salé alors musicien normalement o ça conseil on peut ça ba to ba otala ngai balanda na makambo o ngana yebi ya mukio na yebi po ba baleki ngai ba ali même ta commander asate motu soko na beta album faut zo ba musicien bango maki bozo bimate base la concentrer yeah mudambe na masangate moi cité au moment na beso beta album na bino na mutema moko ça succès mais remarquez le moment na ba beta album mutu ya msuba benga na telefone na uti masina mutu ya uti bibwa mutu ya uti ya msugu mbamo studio minza mbamo ya studio mupepa na ona studio boyebi te bopese asa boka na studio to ayimba asa succès boso bimena masimu bonga yango mona ke batebele baba kidi ban mamba mindule alors ndule za cop na biso na yebi bien na sai na boulot ba tranquille ngande mais ce qu'on y est ça que obinaté parce que c'est bon merci tout ce qui n'a merci chante excusez ndolo biko bimate ki mutu ya ko bimate nga monde na obima nzamba linga tendela bima na nzela mutu ah ok d'accord bonga moka ni non sala miso ko bima yango et après mission après un moment là ya na ebisa yo ko bima yango nzamba nda linga tendela bima na nzela ya mutu ngai moko po ngana na charge na pesi la bege mbote na Saint Alphonse na matete bato ba Holanda biso en tout cas ba dédicace ya moi sima ya pesi bambote bato ba yebinga ba Holanda ko bima yango pona nini so bimi na sima muto eko make mutu boye muta créa ki yo mutu boye alors tango do sa makamne ko bima polémique em so ko mo diembela mutu wana to mutu wana ko mo diembela yango moninga na ye normalement na yaki mutu mo boye fona bandara pa na yo par rapport biso Holanda ko na state ya merci comprendre to na ko na bato belé ba maman les êtres mbaki ba président mémoire Boudimbu to na tembele Berit Mayele donc bien que natala ki ba betelinga pe ba ni yoka pour Afrique fo donc pour banda mamo estemai yango mo na bandi awa na boy na leka na sima mutu mo wa ko pesa mpepe ko mo ba ngai donc ngapona bimaka boye wana ezaka parcours mo bula leka ki bien peu pour visibilité après pas Tata Mobich à l'époque tu n'as na moto ouais watu wangi ba gérer Pentagone fini na animateur akende pas fait na biso ngiama liboka bon tozaki na ye ke loko pesi ke pesi mo compte eta ponga ba changa bakal liboka nde kovanda panoko ya Adolphe papa Théo chudi na habite soka za kaka nzambe azana ye alors père wana sodi ka ndeko bomba Israël ande ko linga Israël poso abot bandule to azibala abopole na palais babiso sko to ndeko uta ba matete ki sensu moi ba pesi makambu ezati ba trezala kana oh talentier na créer générique va boya ko chama album mo bovel nga beta suspension à l'époque maman na loba oyo se batale miso vers biso na petso na zap na biso mamba solo na ko beta ndule na tata maman na impact 2006 kulu ne bandisika nga bakabela ba téléphone na réseau to betaka pour na sara 6 na Clio Bexa bimela ngana ndoko na ko tata mobiti asalisi feti ya bengisi nasi basi bae na ndako boka ngoboye babamba ba téléphone ba makambu tu pour na sara maman na impact ko kita na kita kulu ne mena sanga yi bago mena senga babuka nga va même lino vena ka kule ko to babuka ngali bachenga lino ko bachaka ngai babuka ngali lino to babuka ngali lino mo solana Adolphe eta ke patron a po escala ngai boy par rapport au talent ndula na betaki ba mena senga baboto ninga ba biloko alors vers comme sanga zela ko mona ke zela ko mo le gatro ko bima na bima ka wana na ke c'est on a fallu beti doit chama ko recruter ba na ma campagne tant mo recruter ba na ma campagne na ya wana parmi ba animateur ba ka libanda ba test na yeah ASK yango kombo na bossa na yango na côté avenir wa rason yeah na ya wana na kota me basai sanga test te batsabe so mo panzi ti de ke na komia komona ke matete bambinza na bae na ngo vanda na pala pour masa mo sanga de kene ya maison mère balongola kiye c'est pour na makambu nini yango akangola zongi asala orchestre to kumbela orchestre wana to ake belé orchestre bandi na mupepe ya mabeste mai orchestre pene bando moni ke to bandi na se ya ba mbao mais makambo ekomi koya ba sponsor ba komo beta biso bandule to mo beta ba gitambo ba kermesse makambo ekomi koya bon ken le roi ki na bula poto kaka trop pratique ki bana kuna alors esala yiki a maintenir na ko za na orchestre te
ake poto tanga ake poto biso tikali to biso ko te pas bolo ko ngana kika na boulot et mon argent masa moto ali so pa ken internet na pese mbote so Hollanda ake pa chai alors donc ake pa chai ngapi petit na mo ba biso ve mais chai ngi nda longo etibani no ke pe ma internet pour mon to ke nda pe to bando ko pepele parce que pas chai ngenge on va s'acheter une bakbere di makambo simba pour ba plainte ko meko sala na makambo meko sala on a vu à l'époque hein wa villa ko to bandima crevette maki to ko ti wana to beta ma crevette après to wa villa impact ya makasi chaya bon chanteur ouais alors ba to mo ebele pesipe makambo elo ke boma biso disque ve to beta disque na ndiai en tout cas on limbi sanga pona koto ngana iko sola makambo solo to beta disque na ndiai to banda ko kota générique fait na biso yibu ba bebana na Pino Sebidenda baswana na studio Pino Sebidenda adjoint pardon ya JPKis tant ba bebani bongo otie ya eloko mo boy kati ingénieur aroselo pe boulot ndenge sengaki te lukuta mabe générique to beta wana na boka klimo bobia c'est beaucoup na YouTube avec vous comprendre dango donc na boka klimo boy bana gini bo beta bia ibu basha ibo beta bia hamburginia ana ke gota ba malien to beta mo boy vetement basona ki générique wana na biso ebima et pesa moyema natali ki bon que son nom les gars boni boy alors na ko ya wenge maison mère et luka o sa test ouais na sali test ya mardi maman impact pour biso to kana batute na ya fulu na otaka musa na nganje par rapport nde na yebi et pesa makambo na kota ba yebi sina ko pour confirmer au présent mercredi to jeudi na yebi mercredi tukuta na ka call ningi ya kaka bane to soli peta normal na suko na pona matapodium va payer matapodium ayasina petit na clairer na carburant bon on a dit na $40 na poche na bi carburant ko za na ba $20 ba $10 na PC $20 afinga ngai batu bolanda nga balimbisa nga na lo ba vérité alors na minute on a rolé la montée pour aller la rendre Zambia o pa monique ko salma ka mo par rapport à projet dans zanango à soutenir kako la finga nga yo ali boma yo pesa nga $20 ko ta wengi na bi vena na ngote o yo polu ka batu mo ba soutenir ka yo na bi na boye ko mo kende mabe par rapport à boulot nga na yebi na cha boulot na nga awa na ko pesa subala na mona ko da manja na mata podium boye aboyi ko pesa ko mo na ngai na matite j'ai dit même le Jaciko a mutande ko benga liste a bengi liste boye a bengi kombo na ngai na mata boye ka ko na isanga yo zanga se donc kali banda wana nzambe pe na bolingo na bomi na nga moto na ko mo ya lokwa e ko to tutani pa do akonga pe ape fe na nga matete bani to ko mo zala zala kaka boye pe mo apuye nga wana apuye ki na te ya le misata ka ko le mutema bani enta ayebisi na petit na nga na minute wenge ne zaki zabna na vakumu ezate pour makambo bine ko mimo ja par rapport à nini Nicodème ndinga koti boy ba ba mema yemikiri et comme le beta ma ba meme sport ba nini alors so ba meme ga sport pour ma de premier tour deuxième tour so ba meme ba ya ba olongwa ba te ba olongwa ba ba te ba olongwa betenga ba bongo betenga makambo te na komi pe wa kaka natali naka jour musu na ebo sina petit na ngande nga boy ndeka na la samba ya jini ndela samba lobi na ya sauter na olongwa alors na ba plan na mo na studio ko na bi pe boulot na yo ya to kanga na palais to ko ta studio ta no makambo na ko ti studio na tali gete studio de ya relo mo boy se bo sala ngo bien et ko pesa makambo na kisasa to cha volonté titre ngo ya album ya dépannage to beti ngo pe na boka générique mo boy basi bazaka bongo Amélie alangwe kata magic na meme na kimbuta peta kiminga basi baka bongo donc basi baka bongo na boka générique mo bongo lelo pe na mo ba bongo lo bango tellement mo ko na ngo na bi libanda lelo sa ngo ko so mena lo belango ya gite lelo ngo na lo belango to beti ngo boye ebo ezanga di promotion ebo na ezanga di promotion mais bon chanteur natali ki makambo esengala na mawanzambe nzambe ga ndinga tika bana te ponga na sela ko ndima mwatro na okemba me na lo baka nzamba nzamba roulage mai ngamna banda na nzamba roulage ti bato bazango bongo pona créateur rima samo boye na kutani masana ngabi gete c'était musique mais musique poto bakangi abio po yo be TV na buka na TV mte pesa man silence ado ki pena ya lelo alors siko leoni na ko lobela makambu na ngai très bien pardon ba clio monique bisonji bipoekela on appelle ça Jean-Tamsine de la patrie babiso
tellement naki musika moi mta lobela ngeza tinga mo pona lobata ke no pema yango wana mutu ya do pesa ye ebiso sibi pweke la bunda yo ayo kirele mama toli wana tudie tedele digila mama motema tatwani ya mamwani ya bani mateba boka subu ete ikoma fo badanga fo bachamonde moboyi. Alors boula moi ça qui cité ya don c'est ce que même on a embouillé mais on moni banimateur belé tout ba ministre belé ba s'embouiller ce qu'on époque wana bien que vous avez la volonté vous avez le talent vous avez la persévérance en tout cas nzamba fongola porte to ko orchestre moko siko lelo zongi idée dani osala orchestre na yo to yo ko boka pembela bato amoni ke créateur face à la pembenia idée peno ili ya solo ezani pour continuer mission. Bon na linga son so moi moké to beta na beta showcase mo boy na Verambo na Atlanta. Oh pardon na Ohio. Voyage où tiens Ka wa ute na États-Unis. Ouais. VX vous allez mon ami Gelor tout ça. Mon ami Gelor VX ça. Ah vous allez là so la kina ye VX ça na ya mais na ndenga mabete orgueil condition on na olinga. Lelo na ebite so orchestre mo boy linga ke yambangai. Ba condition na musique obige simbate. Te skotam le simbate stemai. To bugana to mo musique ya musique. Ba ko sa ote. Musique ya eloko kuti panzambi. Biso to utiliser mo mabea. Alors na ndinga mabete na Congo na biso. Na olugana saka makamo bwende na solo no boy senga ke na zana mabatu. Donc non nous c'est la biso fa que stemai na ozana posa ben instrumentiste. Moi quelques chanteurs, moi d'animateur car après za ngambuté. Na boy pesa la batu belé. On a besoin chaque jour bangoté. Donc, nous avons besoin d'un effectif normal pour nous avoir chaque jour bango. Bon, chaque jour bangoté, mais tout le monde est d'année pour nous avoir chaque jour besoin de faire ensemble. Bon, on a besoin qui, pour le baguer Verambo, on a besoin de demi, mais nous avons besoin d'un orchestre sur mon tutel, le na yébité, l'objet de bango ensemble. C'est ça va permettre que nous avons orchestre à mon tout. Mais na ba condition ngape na olinga malgré toute musique na biso musique do bimisanga ba bolate musique ebete la nzambe na lola musique ya cop mo boya ba riche alors muto chambo monage na ye na s'exprimer ngana na mukanda nanga o chambo moté na sali makambo na ngai alors na ba idée pour ngana chanteur animateur na beta pe perki d'accord dans la plan musique complet plus na ça chorégraphie très bien alors au fond na States presque 4 ans. 4 ans, ouais. 4 ans. Le Lozanakin. Na States, c'est ce qu'on a là. Oyoki c'est animateur, nani pena marqué. Na animateur yoki ba oyo tika. Bon, on a eu c'était pour na boya batwa, mais juste un go la vérité. Je n'ai pas dit à Zebouga j'entends. Boye da à Mbiaka. J'entends en tout cas beaucoup de chapeaux Mbiaka. Ambulance pe na yoka na daddy. Daddy. Akenda nzela na bien peu ça résultat bien. C'est la zone sous boé. Na balelo ba géné ko bimi. Na la climo boé, boloka boaka. Oni Client ne savent pas bien. Il y a une mélodie bien nias. Client n'a pas pépélé. Bon, on a dit que Bizorbi, c'est bon. C'est bon. Balobi, biloko ngai na yoki yangwana. Ba we komenga comme ba générique na ba client bato. Mais mi sou pas bien na boyango te na yoki yango bina na muté. Ouais. Na ba jeune. Bah, jeune, tu as carrément il y a 10 ans, 5 ans, 10 ans, tu as 2000, tu as 2000, tu as 10 ans. Bah, j'ai un animateur. Moussama, pardon, estimez. Dans les sur le logo mouboui, le bapoani à l'obiboui, mais on ne peut vérité à solo na solo. L'animateur va bien. Mais est-ce bien ma deux à Klinangaï? Yamado ya Fabregas Klinanga. Na liste qu'on a zone sabato. Yamado ezaki c'est quand mo bande ko bango c'est na bo sente na chaîne na biso ve na biso honorable Zakari. Ngala komisa ngo cri. Tant na komisa ngo cri Moussamaria
ayaka maison mère tukutani na stopira na stop bona ebité nakutani na masa mo stopira azaka na enseignement kana kasavu aya na bulke brigade arada na maison mère yepo ya maison mère ko ta wuti ba poto na ye mazana clité ba pesa nga $20 pour na PC ya mado alors nga na boka ya mado na 2009 eloko pe na bisa batuté nga na boka ya mado toke bana dini botola na mado mado amado yaka na mone na pesa kliwana wana Fabregas solo te ko sala orchestre 2009 aboakango après mikolo ezibane ndiko na biso ya mado aboakango alors dès que ba yeba makambo te na pengle kaka batu vérité ko bomba ngo me yango nde bimi sike bimi na émission na yo o mona ba retomber ba o be ba boyaka o ko tani matin mo boto boka dikri ya ko créer o za na ngote en tout cas pour pesa ma chance même belo mo papa wemba akapela OK o zali nanu na motema o zali kaka na esika ebetisaka ngo liwali poni moto te la vie ezali libonza metika kolela lelaka mo talanga yoyo moto nalingaka yoyoyo na ye bolingo na pamwisa yo bai na miso na ye bolingo nanga ese bato babosa boye oyo na yembelo ka grand poète ya donc babiso to bakota papa wemba merci félicitations voix penje zali marambuto ali mais sikoyo bakri otangelinga na ba générique ebeti o sepe nango mais na kara 10 ans o soko bito zongo otana ba animateur no ba o ba kete mikolo mais o wiki ba bimaki na ba orchestre ba faire regola ba fali popa quartier latin maison mère voilà partout animateur nini de ou trop ba marqué au penza na époque to ngoli ba jante ba bil ba seleo to te ngali ngani sala ba na ko boya ba tuté ndinga mabete c'est Nathalie kota Fabregas namoni shomi azawana pepele na bina masanga mo boka pa bina filet tourbillon mais filet pesa tourbillon espace ko on peut signer ba espace à muké tourbillon bon animateur mais bien na bon animateur c'est un peu vacuum alors et bon animateur mais tout le monde na to coacher wana bina libota po bango pe mabele vraiment tourbillon akendara bien c'est na zongi abo robino et moi ça l'animation donc ambulance dans atanga ki et ba orchestre boué bona monika il pas fallu ya boloka wana boloké pepele boloké na wenge maison mère na mona te jantamisi dambiaka wenge maison mère lelo na mona animation te et là il y a une animation technique de cri on se fait la peine à Kabouya te Kabouya bon à part ba délire na ye Kabouya to sani pas do Congo vous avez Kabouya to sani pas do Congo to sala na ke centre de formation beaucoup na to yaka 9h aux zongem sous 1h Krinya Kabouya se fait là non Kabouya bala oh be bala bazo be dans koso ana ko pesa mo so elengi na Kabouya bon ye to ani pas do a Congo to ala ba te bele kuna donc do a Congo azadi mutu moko boye c'est to répéter pour grand protéger ko bala la wana so kazanga en tout cas viona biloko mabina matoi na bango le karaté yango mo bato ba bima pas do a Congo le quoi ba chanteur le quoi ba animateur ba marqué pop nana masala ngape junior mutu quoi to agini kuna pas du mutu quoi vous allez kuna merci pour aider la personne qui pour espace mais ve ba c'est là junior mutu quoi espace ana makambu na nzoto junior pesa makambu to ana bango kuna donc on a eu ba capacité moko na moko to ana masa mo boye abunga na mona ke sous tremblement azara pa mama biso tala mwana
molimo mama pe manaki Tremblay. Tremblay namona ke suti donc to la epele mesu bana ba Europe bana no fuji be bolote mesu ba omba kola to zana bango bele kuna mesu ba kombe bungi balimbisa ngai pas de akongo to yaki woye bele ba Robino ta sala chant asala pas animation eza pas zaki formation Robino zaki mwana chic alela mamba musique tant ba pas de akongo activer akoma ki Robino alors ba ki bango moko te pour Ibato pas de akongo Ibra ah ya do dikoel ya le tango yaka bon ya ndeko linga mamba musique pina biso te ngasi ko yeba ke na matete na ba ona ba ya serpo nga matete ki sensu nakabola mo lipa ya mona kotenga makoto ya mona tenga mikoto ouais tango ya boya boyemba nga na présenter pas de akongo ba prise no kwana bo chanteur donc mo biso venir lelo ou ça biso bo chanteur kay aya bon Ibato ndeko linga mamba boyemba ba orchestre ba tutea les jours à yemba wa redido akonga bela abi petso pas à la bon akendaka na ye akendaka bo batamo bo betonga bakia ngola ba ko kabana fabuka za benga ngana za orchestre na yaka na pendant quelques temps mais accompagner nga ité au moni musique elo ya ibomba batu okoza o recruter batu belé mais tala mutu na mutu ya kamale malé ko bando découvrir que oya makasi na makambo yes ko ya ndeko bomaye oyoka rep bandi 10 heures dada ya clavieriste ya 16 heures pour na nini orchestre pour moka bi matete bi leader eloko eboma orchestre ya Ibato na début yango wana mais na lelo na bi va évoluer bien abongisaka mo ba norme pepele wa na mutu na yali. Merci beaucoup. Il s'appelle Tchétché Lamborghini, donc qui est notre invité. Il vit bien sûr actuellement aux États-Unis d'Amérique. Les États-Unis va se retrouver un artiste là-bas. Alors, on a un album déjà, single. Tu as ça tout à non, il y a ça la maramo boy. Ah, on a bêté chanson moko, on a bêté chanson moko boy. Tenga mi moi ba anglais. Alors, mon tuto yemba guiné. A outi outi kabiso ba tira ke Dan. Ba kunde samedi passé Dan. Nzambaza na yamba yo. Donc garçon moko bon. Donc batou. Les États-Unis qui m'a bien au pour na monnaie ba marché salama. Ba inga na la ki donc na Dan na comportement nzamba o PC sika. Na yembagina ye mais chambre bimité ah nena la de la moi boula mike mais pourquoi nous avons le sauter bon na lingaki et puis ça na moi temps pour tala ba oto kunda motu ngamo na zape kuna te pour qu'il paye ça na marakuna par rapport bah c'est passé quoi bah oui tant pis ba to ba yebi le VM sous temps autant na émission na yo on reconnaître no yemba nzembo mo buyaye na mari appearance Yokanga mawa Erike Mandala ya Maria Pirance Nakoka atwa Erike Mandala Nabona pesa ngo bele po ba ko yiba non exact na kopo na yebi ah ouais très bien non mais félicitations Lamborghini toi derrière yo à tout moment excusez-moi, à tout moment, ma porte est grandement ouverte. Mais on a qui pour combien de temps? Bon, on a qui, on s'en a 2 mois. 2 mois, alors on attend. Donc, bonne chance. On a vu que les artistes vont belé pour accompagner Baboutou et Osana qui on se faire la fin pour nous dédicacer. Oui. Tishik Mobutu, Chombo Bomba Fashion, Arnold Koubouyoulou, Nabouaki Petit Nangé Zaï Djogo, Nabouaki Petit Nangé dossier. Lantosha Matai, Ridi Matai, Bazamwe Belete Jimpaka, Nabwaki Otola Dikuni, Nabwaki Dadi Mvwemba, Nabwaki Borlotin, Yaibo, Bazamwe Bele, MDD Fiston Ituku, Lamborghini, Ana Mabele, chaque Taylor, les banquiers, DJ Pablo, Ndega Tosolagi. DJ Pablo, là, comment dans la ville, le fils du pouvoir, DJ Pablo. Nabwaki moi, on a eu winner, Bazali Anamboka, Batoto, Baolande Mission, il y a Papia Mona. En tout cas, Bouchara Apoa, boss de Mako, Makambu Yangoyo. Donc, Jojo Mangwisi, grand poète Moninga Lantosha Matai, Boulot Yangoyo, Pototom Boularaka, Congo Nabiso. Alors, Congo, Tala, Ezebele na musique, Ezebele na ballet, Ezebele na domaine, mais vous pouvez savoir place, et ils allaient bien, toute la vérité, les bossos que le Kouta. Thank you.
Merci beaucoup. Il s'appelle Tchétche Lamborghini, donc mais Bilo Sika et animation et aussi Salon. Bilo Sika. Oh balim bisanga na pe sango ba coordonner ba courager nyonso. Donc non on a clavé allez bamba njungu bulo bamba papa bulo bamba bakiti bamba tobina bambaro anakena ka bambaro namoni bazo bamba bakodonye babambi ma papa bamba bamba lolo bamba lelele moi moké ya mwana de yara na encourager bakodonye bato basala misala msu ke atongaka na wenze bapesi ma pantalon mo bamba donc boulot là c'est un boulot idéologie à moi on a biso to ba ka salité to emba pe salité donc courage. Merci beaucoup Tchétche Lamborghini, bonne chance. Bagozonde Nakin pour votre water. Bon, Nakin on sait la numéro aux États-Unis plus 217 7 66 29 06 plus 1 donc plus 1 217 7 66 29 06. Il y a le numéro tellement non c'est il y a côté kuna côté pe mo makambo côté mo belé déjà moi j'ai bateau ba zo chance au bien na WhatsApp et les gars appel normal bo zo ngaité donc na boaki Jamila Tirbo na robo sa na hote pour mutape sama bilamo na kopa ndu le temps na bandi na ba kokoso ya merwana na boaki ve na ngai président Marco na Europe na ndinga France mbote na yo na boaki ba Cristobal mandangu ba tejimpaka. En tout cas, merci Nayo Tchétche Lamborghini. Nabi qui batebele batalon en Afrique, il faut sepeli, c'est tout la vérité oui ministre biso awa. C'est comme ça, ils apprennent à diminuer ba mais ils apprennent à relaxer capacité à mutuna pas salaki bien qu'elle a passé mais le présent est importante pour le présent est important pour nous aider biso tout préparer futur. Merci Nayo Tchétche Lamborghini, merci également. La bande de bataille à travers le monde et monsieur Sila la prière donc ça me la kaka bigo mo ensemble beaucoup s'arrêter na alors merci beaucoup na équipe technique rédactionnelle merveille Mampouye était là Gino Massampou merci également Adier merci Mbadinga et tous les amis bien sûr qui travaillent pour l'intérêt bien sûr de l'Afrique Info et tous les amis bien sûr partenaires tout comme sponsors ceux qui soutiennent bien sûr ce travail merci à vous et c'est la fin je vous laisse entre les bonnes bien sûr pour la de Tchétche Lamborghini pour la prière de clôture. Ouais, Zambé, yom to ibagi place au tina na place au memangai. Yom to ibagi journal yo dans un esprimai. En tout cas protéger ba saison, protéger pe parcours nangai kat na mboka o protéger mission oyo et tambola sou na ba niveau ya likolo ko leka po azo sa musala na ndenge sengeli mutaolia na musala na ye. En tout cas pesa pe ba o bazangi activité pesa bango makambo belé pambola pe musala na biso pe pousa na liboso nyangolo na yo na makilino sopana na monde entier et pesa kimia na lobi merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Amen. Amen. Au revoir. C&C Service Fret. Pour envoyer vos colis à Kinshasa, Matadi a un prix défiant toute concurrence. Une seule agence maritime, C&C Service Fret. En France, 23 rue Anatole France, 94 400 Vitry-sur-Seine. Référence SK Exotique. À Kinshasa, immeuble Beaumaillé Musique, 2 rue des Avocats, Limité, 1er rue, Funa. Référence en face de l'église du pasteur Wallo. Les départs se font 2 fois par mois par container. Paris, Kinshasa, Paris, Matadi. L'enlèvement se fait à votre domicile en France. C&C Service Fret. Au Tietembe, au Moniango. Nini lisusu Toronto City VIP de Maluku lisusu Banaki, Bana Braza, pe partout na mokili mobimba. Toronto City VIP de Maluku na 5 minutes ya Grand Fleuve Congo. Ndeko papa, ndeko mama, mwana poto, olingi otonga ndako na yo na bisika ya kimia, olingi opema malamu. Toronto City VIP de Maluku eye wana po na bino ezali côté Kamabele à 20 mètres sur 20 na telo moke ya pamba wana poto
badiaspora nyonso olingi osinvestir na mboka na yo. Toronto City VIP de Maluku epesa to ezoteka espace kitoko. Toza 5 minutes ya mai atuni tala oloba nsa mutema tokokoma place oza ndenge nini ye tolonga kolongwa place Lazare tiomona presse topasola nzela tala ngai muninga mbongo mukie menavanika wana 20/20. Olingi oliambisi ba fruit na talo moke kimambango welela zwa mabele na yo na Toronto City VIP de Maluku. Tozali pembeni ya zone économique ya Maluku pe pembeni ya cité Vodacom. Pona ozwa esika na yo na Toronto City VIP de Maluku eza simple. Benga Papa Willy Mafuta na numéro oyo +1 90 57 30 15 40. Toronto City VIP de Maluku. Esika esengeli pona moto nyonso apema na kimia e. Bana poto, venez voir Toronto City VIP de Maluku et vous allez être voisin de tout ça. Vous allez vivre tout ça. C'est formidable, c'est tout simplement formidable. Waouh. Qui a dit que Bandoule kozonga te chez Djonga? Chez Djonga 3 azongeli base na ye na Paris oyo yesika bozalaki kolia komela pe koyoka ndule na niveau ya 2 fois te boyeba ke bilenge zongi na Paris na niveau ya kosakana te. Chez Djonga 3 awa chaque week-end bilenge zongi ya ndule à partir ya le 17 février 2023 ouverture officielle ya Bandoule bokozwa chaque vendredi Suzuki Luzubu 4x4 grands chanteurs de mon pays à partir de 20h jusqu'à l'aube. Pe samedi, bokozwa CNN Alligator na baninga tout awa boko sepela joli kitoko. À partir de 20h jusqu'à l'aube. Pe dimanche sombele suka bisanga. Bokozwa Nokolias, Emile alias de Mingongo, la voix qui cloche et longo na wenge pusana to vanda en matinée live. Oyo ekobanda à partir de 18h tina minuit. Kasi tunanga inini. Kaka ceux qui aimaient la CDC. Mbala moko night club to boîte et fungwami à partir de minuit. Ti ba 5h avec DJ Bobo. Oyo akosepeli sabino na bandule pe na ambiance ya kitoko. Malolo. Oui frère, Babi Djonga. Futur. Hein? Nous te reçons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djonga. Chez Djonga Twanga Nantaba, Ezwami na adresse Oyo, Noisy le Sec, Nassime McDonald, numéro 25, chemin de Grou, 93 130, Ozamo Bimba. Chez Djonga Twanga Nantaba, Yangonde Zali mo boko ya ambiance na kati ya Paris, pe na France mo Bimba. Bana Guine, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokili Mobimba, CTF Moko, Afrique Info, avec Frank Stemai, Yandankala, Twende! X-Bass,